Amen libota. Amen bandeko na Kristo. Frère banduku yangu ya Lubumbashi, niko na furaha sana juu ya siku ya leo. Niliona ba frère banakuya mingi sana. Amen. Ba mama kabisa balikuwa mingi. Me na yuaka na mwimbo jina ya Prophet Konde no. Toko yemba kombo ya musali na nzambe na eglise te. Kombo ya nzambe, kombo ya Jésus. Jina yake hapana kukanisha ya Mungu. Okay? Baba tuko no baba umoja. Prophet Konde akule akoza baba te. Akule baba. Parce que bisonyo tuzalia watu na baba mo. Bosoki bokomi si prophète pe baba lisus. Donc akomi yemoko akomi pe papa. Non. Na prophète. Na bino tuko na baba mo. Tuko banduko. Hapa banduko. Obligatoirement banduko. Banduko apenzi mnamipendaka sana. Mungu abariki Lubumbashi mujima. Muna furaha sana juu ba frère. Mungu abariki ba frère bote. Mungu abariki ba mama bote. Margaret jua iko mingi sana. Jua mingi sana. Menaenda kidogo. Nazoto akama luba muke l'essentiel. Toko zala koya kosola mingi tango awa iko zala couvert. Parce que chaleur zape heureusement que moi muke kora bando diminuer ndenge to senga ki a diminuer moi muke et encore a diminuer moi muke et parce que journée ensoleillée ingeza la kandege betaka et ko diminuer te. Gloire à Dieu, kolo amoni ayo quand même mawa ya libota. Masolo ya ebele na tango moi boye za difficile. Ndeko na bina supportate bon yeba cheba bash ana sia bash. Baninga mususkona na chaleur makasi et puis ça a plaisir te. C'est vrai que boninga nzambe na bino na katanga unapenda ka kanisa neno wa Mungu mingi sana. Amen. Un jour peut même tant que ba Swahili ni oso na exhorter ka Swahili na Swahili. Nana besoin na katanga na exhortation yoska na lingala te. J'ai besoin de combien wa Swahili et je place. Amen. Gloire à Dieu que la zo régler moi muke mo chaleur na ye parce que ezo pesa parce que talabino moi makasi ezo tumba bino jua mingi sana. Tunaomba Mungu anusaidia atushe jua yote no jua ikoko kidogo amelibota liloba ndege bandaki na katanga c'est comme aventure elbi représentant légal. Et pendant que comme l'aventure, nani akoyoka, nani akondima, nani akolanda. Gloire à Dieu. Et je dis qu'à moi, muke, na ba jour à venir, vous avez un problème pour le cas si ka kocha ba toi. Parce que l'ilo bezo towa.
mamonana liloba ezobonana liloba erekila te toujours hana frère orekile ozonga sima peut-être pour mbongo ezomona te pa mususu mbongo ezomona te c'est vrai moi pasi kola kosunga quand hapa franga Queen Imani Mungu atate Queen mapendo Mungu atasaidia hapa kanisa neno Mungu na Lubumbashi nuko na mapendo c'est vrai pa mama bote nuko na mapendo mapendo kidogo mapendo mingi sana mnaona pa banderoli ya bandugu yetu wa Zambia our of Zambia we love you so much one day you want to come there for to glorify our God. God bless you, our brother and sister of Zambia. We love you so much. We can't tell everybody there we want to come. When we want to pass to go South Africa and to go Namibia, we want to stay there. I'm very happy for you. Thank you very much. Okay. Frères et sœurs, liloba eyaki likola mwa aventure kaka ye na mokili parce que bato mingi bakanisaka nzambe aza aventurier nzambe aza aventurier te nzambe alingaki pays na bino mobimba lokola alingaki pays na bino mobimba on dirait asali bapays nyonso bongo amoni ke ba bien aimé na kata pays na RDC baza pe ba kolinga ye ba ko salela ye pe sika ko bimisa lo samba solo oye ko seko sa mukili mobimba po nguna sa tiaki déjà a implanté ki alona ki déjà bisambeli ya ndenge ya lukuta. C'est vrai que zaki mercredi awa ndeko balata ramvuela wana o bandeko na biso ba Islam balinga kama musute balinga église musute mais ndeko bandeko ndenge bazwa kandeko na bino so bamoniye bazana posa basimba elikola bébé lola mwana. Mais comment il pourra dire que to yebi que yo bataboye bozarar pe to yebi to sambela kalubi alubi na matoya ndeko na bino ke nabi ke biso tozoke na modèle na biso me oyo amen de biso linga ka batonios mais gloire à Dieu Lilo Bape nouveau président peut aller à l'obino non église on a ça vaut la peine faut les cas confession religieuse to comique confession to bandoro ya wana to église kaka ya bongo confession te mais maintenant bota la toute première fois ba confession religieuse ba yé ko yangana même nini ba kamwe muso batuni oh batoni to monika kaya liloba batoni to monika kaya yo nabite yangati ya nzambe ya nzambe nangai na bango tweko kumisa ya amen bandeko na Kristo bake nil part bake pa musute bake lingoma musute balobi kaka liloba ameli bota akei boyambela ki bango bayebisaki yebisa bandiminyo so ya Lubumbashi bandiminyo sakatanga merci na bango mingi etikali na kat na mitemba nango souvenir inoubliable donc tisiko nandeke boyambaki bango tisiko bazo kamwa kaka bamusu tisiko bazo tuna kama tuna me prophète osalaki ndenge ni po ikoma boye lilo bezali lo kanisa neno na Mungu kanisa kabambi sana amen sale fort
landa liloba pona sentimate ba obligaka yo te ba forcer yo pona kolanda liloba te awa nzela ya solo oyo yawa abongisa na mokili parce que tala ndenge asala asali bape nyonso apimeli bango kutu na bankita na richesse etondi na kati na bino ondire ntango tata atalaki bato na nga bana na nga baza mingi na pays oyo azwi richesse nyonso asopi koto oyo RDC asopi nyonso na RDC nini ezangi awo na RDC esito hapa kukatanga vyote viko kule biko hapa madiama maor amen nayiba na ba minere nyonso wana te pona kutanga ngo cobalt malakite tunaona malakite banafanyaka œuvre d'art mzuri sana iko mzuri œuvre d'art ile amen kola linga bino makasha kwa lingili bota na yeme mukili balingili bota ngote kwa lingili ngomba neme mukili balingili ngomba ngote meboba kulinga ngote mawana bango parce que sali ya vie éternelle ezali bloqué naliloba kande toyoka na bakri obo bimisha encore yawa bozo mata beko mata Ataminyoko atapasi 100% liloba toye kobeta maboko 100% liloba toye kobeta maboko Basira zeke toye kosanzola yawe Basira zeke toye kosanzola yawe Baba baliloba tobeta tamulolo Mololo tobeta tamulolo Lola Lola Biso tozomata Lola Lola Biso tozomata Lola Lola Biso tozomata Allez mata Allez mata tozomata c'est grave mais ça inspiration hein? Bapona mingi na iloba bako mata lola Nzamba zaka aventure te alinga kaba aventure te Nzamba alinga appelle ukuta te Sangono batanga la prière du peuple de Dieu bano bako kosa ya koma mo big sina bango pa sikola ke bango kino lokola mikono sonaka oyo lo sambo ingeza la banana tango ya ba Abraham le sambo kola bongishela ke vana la mukilinde yango mais mokili ba ye lokola balingaka bosembo te ba effacer ba terroriser ba tnos ba ko simba vérité ba monisi ke po simba vérité ozambongo te il faut que na lukuta yangwana ba tnos ba kenda na dérive ba tnos ba kenda na dérive pona nini osimbi vérité okomona mbongo te mais bana iloba na vérité bozana ngo qu'on le veuille ou pas nkolo akosa akotombola motonio akopambola pe moko na moko naliloba zalaka toujours na kondima kolo na bino azali na bino elo o baboyaka mawana bango oyo bandimaka te voix o bino bolandi tala bako sala nde boye komona lola eza facilité mais bino boza na assurance que même na lelo yawe pe ayoki pe ayambi yo donc landali le bapona nanu tout d'abord intérêt ya makamnyoso ya nzoto te so landi le bapona intérêt ya makamna nzoto okotika liloba pe okima mais landali le ba but principal sali ya vie éternelle sali ya vie éternelle yango no tiaka ngo lokola privilège na motema na mombimba olanda lo sambo baloyembo nkola bongisi la pona bapona ne bayemba bino bato bosimbi yango bisika nyonso bayebi yango te mais yawa sa kabila bino valeur nyonso intrinsèque valeur nyonso ya royaume de Dieu c'est vrai que
mingi pe bazana libanda bana posa bakoma mais hésitation kuna bapekisa misuni mais bino na isika bapekisa misuni mais bozoya bondima botiki na nyonso baguni nyonso biloko wana. Quelle bénédiction pour reçoit la vie. Quelle valeur y a au Pesabino. Ah, mais on a Christ. C'est vrai que comme si référence de mona de konabino partout bazo kende faut baya ko luka. Ba musicien faut baya ko luka na luka ba musicien te. Parce que tout d'abord mingi pe ba sa musique na bango ba baksa bi baksa baksa. Abi baksa baksa wana c'est pas du tout bien. Mais tant que même la recommandation bomoni ba doit bimina butu sans casse, sans problème parce que na kendek. Doso ba bazo luka po baya kokota iloba. Bango nyonso bana posa balanda ilo. Ata bo basimbaka bisimba simba un jour bakotika bakorenoncer. Tozana bato bauti na kamina bato bazo kotika na ba kishinyoso na kindoke na bango nyonso bazo kalemi bazo kotika na ba kishinyoso na kindoke nyonso bazo kotika na église na kalemi. Mais quelle joie, mais quel exploit, mais quelle grâce, mais quelle gloire. Bazo kotika ndenge après na kishasa bazo kotika biloko na bango nyonso mabe basala kango. Na ba vion na bango ya buto. Biloko nyonso na bisala sala ya pamba. Liloba obino bozui bozaba ta valeur na mokili mobimba. Oya kuboya yonde aboya. Oya kubwaka yo abwaki ya. Amen bande kona Kristo. Parce que liloba obino bozui e uti pa na ye moko tata. Nde ayebisa ma nyonso bozomona. Nde kola baki ya wan ndako ba tongos étage moko kozala quartier peut un jour changer. Va changer ma kamususu na ba o ndé bozomona ndé ezalité mais un jour tant bino bo matisa kotonyo soyo ma kamususu ya sike kokota bo sale effort bolanda ndé liloba ndé tozaki na souci mi tant tozaki na Sainte-Seine na stade le pop souci équipe wana bendo za tous bazo tuna mes prophètes pona biso kola ba bo kene coupe d'Afrique était 10 ans 10 ans après de Bokota. Après 10 ans, il faut qu'il y ait une Coupe d'Afrique. Il faut gagner. Il faut gagner. Mais tu as casser. Amen. Amen. Christo. Parce que Bayambaki, il y a un saint na stade na bango. Sangali lo bay sai la bango. Sangali lo bay pesa bango merci. Nkolo asunga kabino. Afunga bino banzela misala tombo na meko chango privilege ko chango base ya vina yote base ya vina o landali lo bapomo ko na suka mona mboka na ya ko mona mboka na ya weza donc est nécessaire parce que c'est pas bino so bokene mokolo mokote motamutasa na journée ya vanda na mokili motamutasa na journée ya kolongwa na mokili. Nous à 2 témoins. Mais troisième témoin aux alatés. Christ soit ça yaki. Premier témoin. Deuxième témoin dit le balanzambe. Ensemble dans la vie de nous sommes de bino mobimba. Deuxième témoin. Deuxième témoin. Moussou soit aux alatés. Yangwana bo simba li do ba quelque soit nzala. Quel que soit kozanga. Quel que soit makamlio olukaka ezate kola sa pesio sembo iko moni sombo kanda tata sembo bozu yango ti ozana mokilo ase ndenge ba comme la Bible ti a feu de un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Est-ce que vous avez bo régner sur la terre? Voilà ba souci hein? Bo régner de si up nous vous allez koleka pambo zoleka omoni batabutu ba otalo na songe amiso babangaka batango bangoyo aleka noki po bozo décharger bango lilo ba ko décharger biloko nyonso mabena ba quartier nyonso lilo ba eko kota bisika nyonso o ezana no dur et comme pété. Simba liloba frères et sœurs parce que ezanzela
oye moko atrasa ki pote bino nyonso bozo kokuna na iloba ça veut dire nano bobota makite nkolo sia chakele elembo tio sa na iloba lo som mingi okotaka lipambo le mingi zwaka mingi okansate zo lipambo lipo yo bonga po yo vine o échanger po mosala munene zamo oui tout ça il peut vous donner il peut vous accorder tout ce dont vous pourrez avoir besoin mais lo som musoko zo alelo eko bigisa ndeko moko na libota na bino akenda kakala azwaka nzela lusamba solo te mekuna esika zaki akokangama nkolo akokangola ye donc bateke lusamba lipambo nyonso banazwaka yo po obonga po makambo efungana po banzela efungana non nkolo azokangola libota ya moko na moko po bozali ambassadeur ya libota. Amen libota. Yangona zalaka na suscité ata ozokelela. Eza pamba kola changer situation. Ata zozanga telle ou telle chose. Zala na assurance. Ni batamukili ba fingito au balobi tala osuki. Omondi tango lilobe bandaki na nutende kona bino zaki na royaume. Pour na ressembler nzamba solo. Je me mettais à genoux devant mon lit tous les jours nzambe. Na bana senga bilo mi balete banda bomwana banda 4e année primaire. Nzambe sona fukami na moto ambeto nzambe lakisanga église ya solo na ressemble na mokili oyo. Mokolo na kukufa na mona yo monanga. Tina sana sena yo kwa yo kangai. Na bando tia ata le samu musute même en plein examen que nzambe pesanga na zo sala examen na réussir na zaki kunate. 10 ans. Vous vous mettez tous les jours à genoux avant de dormir, avant de se réveiller pour senga kaka le sambaso. Et puis là, bando senga teke kolo. Pesanga na koma musali na yo. Loin de là, na banda utendeke musali nzam. Pour moi, ça pesait lourd. À la kisanga église à solo, c'est dommage que bato ba osambela na mukilo yo, bazo kende bikenda kenda. Sambela. Et croyant que Nzamba zo sepela na makambo mususu bazosala. Non. Nzamba sepela kana ba sambo nyo sa mukilité. Et Dieu n'a même pas besoin de beaucoup des églises na mukili. Il a besoin d'une seule église. Frère, vandeke tant ba sala ba coupe du monde. Équipe moka gagnaka coupe. Nyoso ba échouer. Frères et sœurs, liloba oyo qu'on le veuille ou pas, et vous tiez pas na tata eza ya ye moko mokolo lingombo bino bozolanda eza ya mi bale mi satute na mwana na likinda nda simbaka nda yaka nda batela ka lingomba oyo akotouche yo atouche ya wa bushikila kabino ana ba problème vis-à-vis na ndami na ye yangono ko sata ataba tungisa ukangelo no se kakuto. Ataba tungisa yo obando silika non c'est pas là parce que après tout bénédiction na ba onyo se bazonyo ko la zoye o yo nyo sa bango ko la boto la bango akupesa yo yango mais so bando landa musuni o bando za ko se venger moi ko apesa yo yango exact mais ça toujours na kimia ça toujours na sengo so ba obundisa yo ça toujours na sengo so ki ba otungisho na makambo ebele. Ataba ochola ataba otuka ya mebande kona Kristo liloba nkola pesi poete mabota mukili mbababi kisama yona ba peinios église c'est pas tout simplement ben noir ne ba senga ka église ke na bamboka na bango il y a aussi des blancs qui viennent bande kona Kristo liloba biloba zui eza liloba ya yawe moko. Bangate quel que soit les problèmes, lengate quelle que soit ma difficulté, tout est possible à celui qui, quand vous avez la foi, vous aurez tout. Et le Seigneur vous accordera beaucoup de bénédictions. Kolo aza zam na bumoy, ndenge olinga kalilo boy, na likolo kombo na binonyo sisa ko mama. Comment ndeko akofi Kapoto kati ba témoignage ngeza benda bika na ba témoignage. C'est vrai que bamingi ba regretter mais ba kati ba témoignage c'est vrai parce que moi je peux hein je mingi iko mupaya. Yangona bosimba bobanga kate. Bozokende beko kende. O ba chola ka yo onjo ya okuta ba kombi awa.
o batuka kayo oya ukuta yo zangi place bakoya mabota nyonso bazoya ndenge nzela ezomona partout bazoya bazokota na porte ekomi on dirait moke bakoluka batungisa banyokola bakreye bino baproblème na misala me yawe nzambe na bomoi mokonzi na bino azali ye azali elonga na bino bangaka te quel que soit les problèmes parce que mungongo ya tata nde eyokanaka kata lingomba na ye simba liloba banga te kolemba te quel que soit malade talela ya soki une dame une maman asengi pasambeli mobali adongi ebongo bino ba frère et c'est impossible c'est impossible ba yembe na baluyembo muta awuti musika pe azongi mais désir ande kona bino botonda na bolingo botonda na bomoko botonda na kondima poete bamona ka elongi akonde ke nzwaka bat kuna te na elongi na bino emona naka mabe moninga kei soit membre de famille kei quelque temps pa zongi abina moni yo oye ko bimisanga ozongi singa e kozala mabe to malamu bola tande ko fundo atande ko oba mona ka nekonde te nkolo ye mokolo kola lingande ko na bino alata ke longi na ye mokolo même ba bazana Amérique ba kei comme 2 mois mais mona kana kuna na Amérique na hôpital ba mdele zonga oh yonan makamukola mosala mikolo yo nakote ba payen bangbonko nakote ba passer bangomoko nakote ba sia ba passer ye moko ko yebi muto na lakishawa ana yebi po bika kende pana ye ndeko la muke ayebsi papa pastor excusez makambo oyo moni pastor zana ngwa maladi zana ngwa elongi wana bayiko lakisanga na landa église wana papa pastor bi kola lakisho mwana boya bayate gufungula maboko parce que mikolo soko ya bapona mi boko yika na ibele yangona botika moko na bino ka konyokola mate moko azana pasi boede moko zangi boede moko akeleli boede entraide mutuelle et vendre makata bino ni oh soki moko na kata bino za malade est-ce que ça impossible besoin en charge de votre église mobimba chaque église vous multipliez entraide mutuelle nde place nkola vendre la kakata na bapona minaye entraide mutuelle ezala na chaque cellule bokotika moko na bino ekosambela dimanche azongi na ndako azangi eloko ya kotyana monoko te non botunanaka bosala effort moko na bino ana baproblème bino nyonso bokoede problème wana ezwa solution tokani hein yawe nzambe na bomoi abenisaka apambolaka partir ya bomoko wana na bolingo wana na détermination wana ya kosalisana c'est ce que Dieu a besoin. Aimez-vous les uns les autres, entraidez-vous mutuellement, c'est très important. Bon ça l'effort parce que mikolo bezali koya nguya tata ko mimoni sana bato batoni na bolingo nguya yawo yimi mon sate amen bande bona Kristo ako boko mi confession est-ce que vous attendez que boko comme lelo liloba et comme confession écoutez ma mangomba combien o ici comment ya mnene o batonga na kotonga liloba kotona na etongi penza bien te mais confession religieuse parce que on a confirmé vraiment sur le terrain nabino bandimi surtout à Katanga pe battre un travail de titan et on était dans les tonnements tant que tout le monde bosombi nauja hapa nauja kabisa kuna mais c'est grave après progrès ya un jour fait mata 2 ou 3 amen faut un matin ultra moderne ya bibamba bambate bokoka eko simba bino moko bosoyimba nzemba bomata bomati hein yawe asala bino asunga moko na moko
banzela nyonso nguya yawe ezali kola kusala. Question mususu ya liboso batundaki ezali nini? Cette femme saisiront un homme. Longola honte na biso, même ça biso ka kombo na mais cette femme. Mais les églises qui viendront, oh ba ko s'adhérer, ba ko kota parce que ba si ba moni que oh bazaki nango yango te, ils viendront. Ba bando za toujours ko kanga ba si mali loba. On a commencé à vivre cela. Amen. Ce que vous attendez va passer, même na sikoyo, ils viendront en masse. Parce qu'ils ont déjà compris que le message de Zakuna, bangokutu bakomote yana message à iloba. Donc bazo doit déjà le comment il c'est déjà quatre na bango malgré tout, ba yebi que ba si ba focha compagnie et pour ba reverser pour pas que les malembe cette femme c'est pas les femmes charnelles, c'est cette église. Tout cet esprit démoniaque qui sali l'église wana. Nde bakoya kokota na liloba elongola soni na bango elongola lukuta na bango malembe to rêve c'était que église ça qui a lukuta et côté et yena église solo non to lobela bango te malembe mamsu to zongi sandeko zongi saka non c'est pas encore le moment mais ils viendront en masse. Amen. Comment même en Amérique va passer, va passer dans l'église, n'a bandimi. Oui? États-Unis, passer à passer dans l'église, n'a bandimi. Passer derrière l'église. Mabé? Toyamba bango? À bras ouverts. Amen, Libota. Est-ce que vous comprenez la question? Que cette femme, l'église, il y a le kota, baroya ou kangamana. Naliloba basali bozala prudent ningi ba ko proposer mbongo ya comment musakole pa na biso o sakola to bando futa ko par mois wano bebisi wano kenal felo wala na mbongo te milimo na batwana ebika bayalilo sozo sala sentiment que kuna po bafutaka ojidon ya ko sakola na liloba na nzambe ojidon ya ko te na liloba na nzambe. Ne fauchez pas compagnie vis-à-vis de cette église. Kolo akosala pona motondion. Tokani hein? Donc toutes ces églises là viendront. Bazano ko banga, bazano ko batama. Boyoke la bomma, bochaka bakona lusambo, nzam na bomoyi. Alingi ba pona minenios. Alingi batunios bazo sambe. Alinga ka batunios bazo kota bisambe nios wana. Ba pona miso bazo kende. Ya ko bando ko trier o ya iba pona mi po bakoma na liloba. Vous comprendre hein? Deuxième question Jacqueline. Mais le livre de la loi c'est la Bible. Mais comme un livre il y a loi nandenge tango kalate l'esprit le critère ezali bakoma. Mais c'est l'esprit qui vivifie. C'est pas la même chose au Bible et limbola mikona libanda. Kona libanda feu, botinda feu pas banguna. Awana liloba, kotinda feu te. So achela ki motambo izika. Ekufa, ezonge la kutu yete. Amona ke motambo achela ki o e panzani nyo. Ezonge la yete. Sengela ye bulimbis. Jésus sur la croix. Qu'est-ce qu'il a demandé? Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Bon, motozo sale o mabe. Ayebi makamazo salate ku kangele kandate. Yo sengele kenzamba limbisa. Batak no azo atake yo ezongela kutu ye eyete. Ezongela yete. Esuka kaka ezika nyonso. Aya utala mutambo chaki ketango akoleka wana akukangama okoma nyonso panzani. Nyonso eziki. Aleka boya tali me mutango azandege nini yangona babenga bino musuzu asirike atie kanda azandoki orke yende mutasali makamuna kindoki pona kuluka ko nyokola muninga me yo obebisi nyonso ozikisi nyonso ezongela ko tuyete. Cette église c'est pas le retour à l'expéditeur, non, que Dieu pardonne tous les ennemis et ba nyonso ba inakayo linga bango. Est-ce que ça la rango?
nana kuma kolinga ba nabanguna babundisa ye besoin que ça va mabete hein voilà voya salut que zongi sa mabena mabete c'est le loi ya Moïse babeti on à gauche yo peut beta Christ aye pour na ko abolir loi ya Moïse babeti na gauche pesa na droite a continuer ko bet so que je suis mingi je tungisa mingi za 50 ngo pesa mu Congo pas muto azobeta abeta a continuer ko beta tana mu Congo yo kende na bakolo ba zoba yuma hakim bitumba yebisa bango merci na kimi na ngana za makasite mais so ba tumoli mwana roi za kandenge nini ezakande apini sakate aotinda mwana ke no beta akotinda mwana ke no bunda te akozwa makamnyo so mwana vanda kuna ko sa suma bete ko kende sukuna te yemo ko charger nango o babun sarabino bazakana ba problème boyo kala ga bomma wa parce que le boko na yawe tourna kamabe talande babile des oliviers pouvoir ko ba pesa mamuta ko sala bomma be e zala benda bika pona bango ça veut dire kaka yete kaka kondete nabino boza parmi deuxième Olivier simba liloba pona litomba na nyosha mokilite litomba nyosha ya mokili nyosha etikalaka ezana litomba te sonko la pesio a pêche ça pêche te ko bomanzoto te ko minyo ko la te que j'ai pas ça j'ai pas ceci c'est là non tika mukana tata esale maka tout le temps sur yo tika la ya wenze ya talo maka nini abongisi pona yo tokani hein. Troisième question, en Israël, moi, soulèvement, guerre contre Dieu, soulèvement. Soulèvement pour la bino, et ça l'a côté. Je suis tellement content. Parce que la kimia, comme na katanga, naba frère, naba sœur, beaucoup de évoluer na kimia. Malgré ça, mes coloniaux, c'est les gars qui oh, baza, koluka koya, bando comme même à l'église, on dirait que c'est par erreur. On dit que c'est le blasphémateur de Saint-Esprit. Parce que le blasphémateur de Saint-Esprit, nous avons pardonné les péchés, mais blasphémateur contre le Saint-Esprit, quand vous blasphémez totalement votre âme est totalement prise en otage. Âme n'a pas beba. Et Dieu ne pardonnera jamais. Oh, bazo blasphémer contre le Saint-Esprit. Bosimba boboto, bolingo bokominango. Nikola kotombo la bino. Qu'on le veuille ou pas. Makamwa mingi, oh, banguna ba bloqué. Nzam na bomoi. Ako prouver bango le contraire. Yi kampi kona jiloba. Wa akende prêcher me banda. Nasali mikole bele na uzwate. Oza pressé. Et oyebi date na yo, oyebi tana ona mukili. Soko sana temps ebele na mukili kola ko tala mo temps ebele za azo former na yo na parole evanda makat na motema evanda mapena molimo so parole evandi bénédiction charnelle ke yaka mais bande ko na Kristo kuela ami ko landa bénédiction charnelle te landa tout d'abord sali à vie éternelle comme votre frère n'a pas changé à ta le samboté. N'a pas changé à ta demande. Seule demande sur la foi minzambi la sang église na ensemble na mokilio. Mukona kufa na mona yo. Mais j'étais encore gosse. Mais pourquoi je dois demander que mukona kufa na mona yo? Pour moi je estimais que même attaque il y a les longs que liwaye nazakut content. Ateye lobby nazakut content. Ndeko na bino andimeli. Esika bando sala babi otiki mosala pona lo sambo ngana besoin le sambo molimo lo sambo solo longona ndako 6 heures ndeko na bino kangisha cause moninga te camarade te moto te sika musu na kano cha mutu te 6 heures chaque cause munene boy na memi yango mutamoto abimi yo tikika musala wana pona ko sambela ya molimo. Oui, quand on a besoin de sambler dans molimo, on a besoin de sambler solo. O tiki na mosala, oui, na tiki. Abi okukufa. Oh, na biso na kufi lelo na moni nzambet.
ozanga utu réponse te bon si qu'on a répondre yo te olobi il faut na répondre okozali boma basona zili boma pona kolo akosunganga amen lukola eza bongo kende na okaka ekona ba chèque bazana te je devrais être le premier chèque à Kinshasa na chakosh na tala banzete nzete ni na komona na bando souhaiter que nzete na oya komata o izana bakasa boy so na zana kati mutakomona te na chakosh na ngati kolo nzete esengo pona ndeko na bino na god azokende kuna pe bavanda na église te e wana royaume na koma na porte garçon moko mombuta mutu moko boy frère yakanan oui likamunene nazana besoin na zui musala ki sentinelle mais nana besoin mutu akengela kandako nango est-ce qu'on dit mako bando kengela kandako nanga te na bi oh donc pour la chaki na libanda tina zoye na souci ya kutala banzete mais tina nzela po o soutenir nga ndako ngo za wapi o yibi Kishasa ndiko na bintu tango bando sala na libanda abandu fanda na Gombe kasavubu bisika ya minene metangu ndeko na bino atiki mosala atiki na kolia nyose zaki kuna bandeko na balaka ndeko na bino dans 6 mois totino na Espagne na ebisi bango non na valu kutana ukena Espagne te malamu na vanda Kishasa na fufu na matembele fufu ya mwendo na liaka mena na besoin vérité botinda mutu msusu calculer 60 68 79 batino na Espagne nana kuboya hao bangi batino na poto nana kuboya na Erwan deza ozongisi matoni mengana ebisi bango non oyo yo to samla wa izalukuta bolu kwa mtu msusu botinda kuna na Espagne mengaka na Kishasa na fufu na matembele fufu wa mwendo oza kaboy pona nini mais j'aime la vérité je cherche la vérité ndeko na bina badoso ba mama wana boyebi ba mama ba simba ka ba hein so basike tambala boy na vandisi bango tala Bible tala makomi musuba oni kisa mutu musuba mwana uza traduire na bina ya traduire tuna besoin ya vérité batona so ba lingio ko sala bien à l'aise ils ont l'amour ces gens-là plus que même basambeli ya liloba lokuta amebande una Kristo deba na bangoti musalbi na pembeni mwana makamuzolo beza solo me na misha baninga tokondima te tokoboya kaka me continuer makamboana mais je savais pas qu'un jour ponde on a bina tel maliboso na bino et je savais pas qu'un jour qu'on a choisir et pas si mamakambango voilà yango ndeko kisami les deux témoins les deux oliviers et on a en même temps beaucoup dans l'église tant du début jusqu'à la fin culte nanzembo ya kombo akonde ekosima mate aweza église nzambe nzembo ko yema makaya ye mo tata na mwana ne Christ Jésus Christ de sobo che ya konde kuna balongoli ba point tokani nabi mabe nabi tochaka kombo konde nana droite lukumu nyosha ilo bato pesa kaya ndeko na bino na besoin lukumu te so azui lukumu kola boya ye tana besoin te malamu bino boza lukumu bino nde ba patron bino nde ba chef ya église nde ba serviteur akoma na honneur non basa toi ba serviteur on peut sa valeur et pas bandeko na biso bandimi po bango nde ba kolo église un jour yoko sala wa loblobi kende Afrique du Sud loblobi kende Europe loblobi kende mboka boy loblobi kende bisika boy voilà mission ya tata nano bandi penza ke bo bando tambola te bientôt ezo kende na temps ya bando tambola et que pays boyo osakoli ok contre boyo osakoli ok ben que continent mususu nanto koti kuna te na Océanie mais on doit y aller parce que les gens ont besoin de la vérité bino bosimbiango ezabi pai mi bale misatu te Yahweh abongisango kandege acha minerenios na contre onyosoyo na RDC nde achepe minere celeste kana RDC po ekende ebikisa mukelimo o baba ki libanga ya muke
ezaki na loboko ya moto te babwaki yango na espace ekoli eye munene na soutien na loboko ya moto te nde lingomba yango oyo so botanga Daniel voilà libanga oyo ezaki ya moke evimbi ekomi mokili mo un jour bokende mokili mombo bokende te kokende kosakola mpona mbongo mpona biloko ya mokili sakola ata eloko mo eza te parce que tant ndeko na bino le gars alobi awa tobando yawa bandimi 100 moko ya kozwa mbongo nini tobando yawa na esika kolala bozo comprendre bino moko teke ekobanda ndenge nini ekosuka ndenge nini mais toseki kaka kondima tala lelo libota eyikani tala lelo libota esali kotoa yawe ana baponami na ye asi azuize bango déjà azokende korecruter tous les élus. Tous les élus de Dieu seront rassemblés en un seul lieu pour adorer Nzam na bango na molimo pe na solo. Amen. Bandeko na Kristo. Question, monsieur. Mon fruit est meilleur que l'or pur. La parole, l'enseignement divin, c'est plus que l'or pur. Enseignement, mais fruit mbuma ya tatande yango. Elanga tate boti mbuma. C'est plus que l'or pur, c'est plus que diamant. Amen, bandeko na Kristo. Oyo babozui, zala plus que content, zala plus content, très content. Comme mutazu diamant, comme mutazu or. Bokoteka diamant, mbongo ole esili. Mais liloba oyo zui, partout osana zamba yawa sana yo elongo. Osana mai yawa sana elongo. Ata wapi bisika nyonso la problème. Bandeko. Maizomona na kishasa na tsika basara ba enlèvement, ba kidnapping. Bakuzoko kidnappé. Comment bana ilo basoba comme na bisika wana batuni assemblée arabe. Botuna ki avant boya assemblée arabe. Babi totuna ki teme fo botuna pona mondenge mususu. Oyo boye basimba ka bango te. Bango basimba ka makila. Soto meki awa biso to kokufa. Ali bobi mishendo kinoki bokendo bwaka ye. Tala bana ilo ba. Bazo toucher moi na ilo bata wapi tata 6 mois. Ti bazongi saye. Bazoboka bango babwaki mwana iloba mais oh bazangi iloba mawa trop bazokende be motako. Voilà le privilège nkola zusana iloba. Mais quel privilège surtout ba maman surtout ba jeune fille ba lever mingi na Kishasa mais ba touchera bango te so ba toucher mwana iloba ke ba lever pour que libéra ça veut dire wana ba problème na famille wana ba problème peut-être zolinga baninga te mais so zolinga baninga so ça na kimia batonyos so ça na esengo pona batonyos so simba lilobo pona litomba te frère sœur o chao maboka ozala te amen bandeko na Kristo ya walinga bapona bina ina iloba yango na landa iloba ko banga te tokani hein c'est vrai tu ngato kata bandakala mais kola sala ke po bando règlement mo yango atini mo malili atini mo pepe après a chauffer mo moke c'est pas du tout mal. Kolo akamba plus tard et tombole matata 3 niveaux de baotonga na Petro Congo. Question monsieur. Mais tu n'as pas comprendre hein? Place unistikali. Nzamba salaki mot. Mais Nzamba c'est le mystère. Le mystère de Dieu est insondable. Donc Nzamba ko sondé était ba ko étudier était. Le maître de l'univers. Comme il est le maître de l'univers, on ne peut pas sonder la profondeur de Dieu et la grandeur de Dieu et l'existence, soit l'inexistence de Dieu. Dieu existait depuis tout ce temps-là. Au côté quelque part, au côté plantation, c'est à l'on a des tambil. Vous voyez, vous avez mutation à l'on a et comme il y a un moroté de Yawaza, l'être suprême du monde entier. Pouvoir naïe est allé impossible pour nous sonder. Il existait avant l'existence de tout être vivant. L'être suprême, c'est à tel point, mystère naïe, ne abandon vendre ça y est, ne siganyo ce bombama. Donc voilà pouvoir ya Yahweh nde angwana. Yangwana rukola lingali loba. Nde apesi bino privilège. Boba ndoko yeba, boba ndoko mona,
bomanda koyoka ye bomanda kolanda ye na ndenge esengi molimo. Amen. Simba liloba batela liloba nzambe na bumoyi akotika bino soki muke. Tout problème zana kondima kola ko ça. Toute difficulté tia elike pana nkolo nkola kotika ote. Ongana zo kate okozwa. O osuki tala ndenge okosuka yebisa bango tala bino mona suki botala ndenge joie esengo nanga yangwana. Pe bokukamo na kozwango. Ko bateke lukula balbike osuki yope okoma banga na suki wana nde okabi pouvoir na yo epa na bato. Landa liloba pona litomba ya nzoto te. Landa liloba frère sœur pona litomba moli. Mukola suka moli me mona mboka na ya. Poete ozwa royaume de cieux. Mishna bino mamona présence à tata. Et boko mona ye. Et puis boko yoka ye. Soki alubana na yote akoloba. Ça sera na yote solaka na Yahweh. Il est grand temps que tout problème na lugana na musakoli. Musakoli zape moto babuta ndenge moko na yo. Akoli pendenge moko na yo. Ali akafufu moko na yo. Mondenge ne komisie ye likamnyo so na yo. Fortuna na moto. Et quand est-ce que vous serez en contact avec Dieu? Vous serez ni po yo pe, vous no mona pe problème ndoto lote pe, o sengi pa na tata pe ozi ndimbola yo moko. Et c'est impossible? Nous avons comment mon limite. Na royaume. 5 jours na zuli pambol. Na ke ndoto monani tana loti bo na loti bo chef de paroisse à Limboli. Tant na bimi me nabi ye azamut chef de paroisse à Limboli. Assemblée. Bon ngam na loti. Na Limbola te comment ça c'est possible. Banda le na bando pesa ndoto na epa na mutote kaka ye moko tata. Limbola ngo à travers ngamo. Voilà ce qui se fait. C'est bon ce que basakoli bazali, c'est bon ce que bate bazali, mais bon qu'on a privilège na vie no mo mbaka o mona mutei, ka o mona musakolite. Na yo moko misera yawe ko sa. Talande sera seko si mobile. Sera seko si ayem minzemu. Tiba suki na 7e trompette mutala muki albina wuti musika. Nzoka ndeli waza ka boy. Mais résurrection zo sala na iloba na Nzambe c'est belé hein. C'est vrai que ba témoignage mingi to okite. Bobomba bozwa ba témoignage mosusu batia na ba pareil bomona ona ba image na ba chaîne na ba télévision mabe hein? C'est la même chose ndenge moko so témoigner mais o témoigner pe ba bimisa te ke na ba télévision et ça plus mieux qu'un monde entier batali balandi yo to kania hein? Gloire à Dieu ndé climat ils ont changé ils ont pesa moi esengo comme on a le boko na tata ndenge yo ke libota na ye kola komisama Yahweh amimoni sana kata bino. Parce que ndeke zake bandeli zo koya te zo kota te zo simba te ezake mabe yangona lukula Yahweh yoka bapona mine dala quand même attendu le boko ne kat na bino. Mais to soleil na noté. Je souhaitais un jour to soleil à 18h. Mais prochainement. Wana to comme ndako bien couvert. To kani hein? Nabi mabe Kola pambula bino. Kola pambula ba frère nyonso. Zamna buma pambula ba mama nyonso. C'est vrai libota katanga. Na ba 100% kolo asali la bino koleka. Na ba pambula pe ba bande kwa zeke nyonso. Merci quand même basali na molende bozali nango nampiko bozali nango kolo achalo boko kat na moko bo moko tout temps nde kolo asali la bino so bozana bo moko na kimia nguya yawe nzam na bomo iko sa bose usate amen kolo bateke batu bazade je bachina serikali botel misa bot amen libota Kolo azalu comme na ma union na lisora mukola lelo ça fait tellement plaisir à mon abino plaisir pendant ma case passée libota zoyi kana donc un jour etikali muke même na stade ya bande kwa biso ko tonda koleka kula sai la bino teya baninga kolemba baninga te ata wachaka tembe teya parce que ignorance ils ont rongé bango kula sai la bino asunga bino abatla moko na moko nguya tata ekamba motonio
botala ke vando na nzambe tatona batona elongo ya kozala ndam na bango bango bakozala bato na ye kino suka na ekeke amen.